Ngobila ndenga za wana akoki ko réussir makambo na ete. Akoki ko sala eloko moko boye o ezo sepelisa peuple congolais te. Ozo sala biso soni bato yo zozwa wana bazo tambola biso na ntoza salite oyo lobi osali wana ofingi biso salite. Mais so fingi biso salite c'est que yo moko pe oza na kati ya bato bazo koka kobongisa mboka na biso te. Bato yo bengeli biso po baya kolakisa biso bia basala campagne ya kini bobeto. Déjà on sali na ba congolais awa opesi bango mbongo yo bimisi ya kologer bato ya kolesa bato ya komelisa bango mbongo nyonso bimisi wana oso bimisi yango mpona peuple congolais ou bien ya bato baza vraiment awa na capitale po basalela musala kini po beto musala kini po beto boy ko simba mon gouverneur Gentili Ngobila ezo simba te na yo et puis eloko sali na sepeli na ngwata mukete. Mon gouverneur Gentili Ngobila et loko sali pona ko benga ba étranger ba yo sala campagne ya kin bopeto o sali le côté so zala ki na moyen mususu o linga ki o défendre ba mbongo yo o dépenser o chef a kokote la yo. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Bonjour Balandi, Nabiso, bonjour Balandi à Correcteur News TV. Na ebi ke le lobo mona nga moko bo kama Rachou la caramel azate parce que makamona koloba ezota la été muke ça m'engage que moi. Nazo ya na lomba mpona ko yebisa Balandi na biso po eloko moko na moni bato poto ba benginga en désordre. Bato poto boye ba ketango benga biso et ça la biso mutema passe parce que biso bana mboka toza wana. O ba pesa ka bino information o taka na kati ya libele o bomela kango pe bozwa kango bien parce que zo tana monoko bana mboka na yebi ke bobengi nga mingi mais nazo koma na kopesa bino réponse kala mingi te po nazo benga ndeko na biso Ngobila apusa na pembeni ayawa ayo kanga ndenge nazo loba na lobi ete mon gouverneur obeti à côté soki bambongo bimisaki ya bapon obimisi bambongo à côté na koto e déranger yo yeba ke osali mabe makasi ozo bengela biso lelo ba Nigérien ba Camerounais ba Ivoirien baya awa po pesa biso moral ya kin bopeto oyo moko mokonzi ya kin bopeto na ba Congolais o bazana na ba Congolaises bazao bokoki ko gérer ngote. Mon gouverneur est-ce que au monyango bien au salengo vraiment bien bana poto na zebisa bino nyonso yo tozo kende na lomba ngala mokonzi ya mboka parce que biso tolobi Ngobila dégage tant tolobaki Ngobila dégage bango bazomona biso ka lokola to yebe eloko te ou bien to sala eloko te. Ngobila ndenga za wana akoki ko réussir makambo na ete akoki ko sala eloko moko boye o ezo sepelisa peuple congolais te soki tozoloba ki ozo sala eloko te ne faut pas omemela biso bato libanda po lelo obengisi bango awa opesi bango mbongo papa ofuteli bango loger bango kolia na bango mikolo séjour na bango na Kinshasa yo muto ko bimisa na caisse na yo na caisse à l'état oyo ko vanda na mbongo na te liboso a peuple congolais olobi na bana tangu omoni bakuluna oyo bazala quartier 3 o bazobo mabiso o bazosala biloko moko esengeli te o ezo bazosala eloko moko esengeli te ata yo moko ozo sala ba biloko moko boye ezo simba te vraiment na peuple congolais ozo sala biso soni bato yo zozwa wana bazo tambola biso na ntoza salite oyo lobi osali wana ofingi biso salite mais so fingi biso salite c'est que yo moko pe oza na kati ya bato bazo koka kobongisa mboka na biso te ozo yo ka mokonzi ya mboka mon très cher gouverneur bato yo bengeli biso po baya kolakisa biso bia basala campagne ya kini bobeto. Déjà on sali na ba congolais awa opesi bango mbongo yo bimisi ya kologer bato ya kolesa bato ya komelisa bango mbongo nyonso bimisi wana oso bimisi yango mpona peuple congolais ou bien ya bato baza vraiment awa na capitale po basalela musala kini po beto musala kini po beto boy ko simba. Mon gouverneur Gentili Ngobila ezo simba te na yo et puis eloko sali na sepeli na ngwata mukete to sepeli na ngwata mukete. Mon gouverneur to sepeli na ngwata mukete. Mon chef de l'État, mon président Félix Antoine Tshisekedi Mukontombolo Wakanyinda, je vous dis, il faut aller na bateau bazo sala misala bien.
tala bato bazosala misala bien et puis tikala na bango bamema biso bapeuple congolais tokende musika badg bato nini baconseiller baministre oyo baosala no mosala bien parce que biso population nde tokitaka na nzela biso nde tokenda kovote mais talela biso bato bakopesa biso résultat ya bien mon gouverneur Gentili Ngobila eloko osali mpona kobenga baétranger bayosala campagne ya Kini Bopeto osali eloko te so ozalaki na moyen mosusu olingaki odéfendre bambongo oyo odépense oyo chef akokotela yo oyo bapo osali na po matete oyo osali na bandalo oyo osali boye olingaki okota na direction moko ya bien soto ozwa peuple congolais ovanda na ye osolola na ye parce que oza moto ya masolo tosolola ono mpe monoko moko mon très cher gouverneur. En passant dans un ça DG oyo azosala mosala malamu malgré bozokoka koyeba ye te Cédric oyo ligne martyre congolaise azosala mosala na ye kitoko nazomona pe bandeko mosusu bazosala misala kitoko o bazotonga banzela na biso wana o bino bopesaki marché malgré que marché mpona koaccorder ngo mutu fo mutu ye moko asala na 60% asala na 60% ya bidie na ye so asali na 60% ya bidie na ye après gouvernement na biso eye pesa ye mbongo mais bino bozopesa bato bazokoka kosala misala te baza na mbongo te. Et puis na bato yo bazosala misala bato bazala kati ba conseiller puis surtout ba ministre na oyebisa bino yo ndengo za wana société oeza ya l'état okokopesa ngo marché te parce que ozo gagner muke ozo pesa ba société ya libanda ozo pesa ba société privée ba marché pour gagner alors que ba société na biso bazokoka komemela biso biloko oeza secret ya parti na biso ou bien ya parti ya mboka na biso ou bien ya ndambu ya province ezo memango ba biloko wana ezala na secret moko boye mais bino bozo pesa bato libanda ba memaka bino biloko wana po bozo za ba pourcentage ebele ba mbongo ebele zo kende na poche na bino muke zo kende na caisse à l'état yango tolobi ke bo pesa ba gouverneur na biso bazo sala misala bien te wana bo pesa bango mikolo ya kotanga bakoka koluka nini bakosala na biso parce que tolembi tozaba na kinto kozala wana kapona wana te bino bolobela kamboka bolobaka mais pona nini ezokoma boye mon très cher Ngobila eloko sali na sepeli na ngote yo ozo memela biso bala kisabiso nazo comprendre te ezata ya mwana mwasi wana nde esali ke oya otindela biso ye awa to mona ye vis-à-vis boyeto olingaki ozata ba héritier ozwi ba fali so muto amoni fali amemi pau ekosala nini akota na nzela ke o memela biso bato memeli biso wana na sepeli te bana poto na yebi ke na répondre bino parce que bo benga ki nga na zalaki na kanda makasi bozo benga nga na yeba ki eloko na nga na répondre bino te ndenge bo bengi pona yebisa bino ke Ngobila a échoué na koloba Ngobila dégage te parce que nga mutu na tchaki wana te omoni côté ba votaki yo na assemblée kuna nazo simba chi balabala moi un député nazo simba yo parce que yo ndo travailler na Ngobila tintambusa papier basignaka déjà mbala moko Ngobila dégagé akende ponga na voté kala mingi te alongwa. Merci balandi na biso correcteur news bo s'abonner massivement naza wana kapona bino so boza na mituna botu na biso so boza na question oyo monique ezo concerner oyo mboka na biso oyo koka koloba na musika te kota kuna na correcteur news tikelanga commentaire numéro eza 081 48 52 726 soki o commenter ya mabe naza wana pona ko répondre ya malamu naza wana pona ko répondre yo. Merci et bonne soirée à tout le monde. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.